C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Mbote Mbote, vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakwikila par rapport à l'évangile. Mbote Nabino Bandeko Balandi ya Emergence One Télévision nazaki vraiment na esengo ya kokuta Nabino mokolo ya lelo ngai Jazz Nyembo les logiciels de la presse congolaise bino moro boyebi babenga nga lisusu un serviteur pas comme les autres tozawana ka pona ko servir Mboka Nabiso République démocratique du Congo. Comme vous le savez, tous en émission Nabiso Oyo, ezotalama koleka ba émission surtout ezotalama eosama na niveau internet comme onango masolo ya mboka ya mokolo ya lelo ezali émission Oyo tokolobela makambo etali République démocratique du Congo. Et puis et pas Nabiso ndeka boyebi tozali chaîne Oyo tozali ko pesa bino ba information sur information aux ali avec beaucoup plus de professionnalisme nango vraiment bino pe bopesa biso confiance wana nayebi que mokolo ya lelo bozali komituna Jazz Nyembo les logiciels de la presse congolaise akoyamba nani pe bakolobela nini boyebi tango biso toyambaka batu c'est pour que toreleye bino makambo o ezali koleka na mboka parce que République démocratique du Congo ezali na makambo na yango. Sans plus tarder, tu représenter bino invité na biso, mais tu allez pas koyebisa na bino ba o nan boleki na émission na biso te na Emergence One TV masolo ya mboka, boko contacter biso na numéro oyo, ezali au bas de votre écran pour que ce que na ba suggestion topo lingio leka, obenga biso to yamba avec beaucoup plus de sérénité. Nabi que kuna na sima ya caméra, bozali komitu na nani azali wana, yeba bengi le cordon Mido, Arnold Mido. Talaka cordon ya jeune oyo azali ko permettre biso to kota na banda kuna bino na sima ya caméra pe ndeko na biso azali ko assurer o wana bozali komona ba image ndenge ezali ko sakana yeba bengi l'ingénieur John Makula. Merci beaucoup na bino ba ndeko balandi ya masolo ya mboka Jazz Nyembo a mbeli bino un leader de jeunes a ko se présenter moko bo découvrir soki azali nani. Mbote mwana mboka. Mbote les logiciels de la presse congolaise. Jazz Nyembo. Merci beaucoup na ndenge opesi biso occasion ya ko répondre na invitation na biso ya masolo ya mboka na kosepela na bandeko bazali kolanda avant to kota na masolo na biso ba découvrir nani ozali nani. Ngai nazali Gustavo Francisco Kasongo, naza président et regroupement des activistes pro-démocratie, rap en sigle, naza en même temps initiateur nango, visionnaire et fondateur. Naza coordonnateur national, il y a un mouvement citoyen Babengi Peuple Likonzi. Donc Bisso Tolobaka, le peuple a la clé du pouvoir. Donc des Dixi na Bisso, au Tolobaka na Peuple Likonzi. Voilà, binomo boutiko ka présentation il y a président Gustavo Francisco Kasongo nenga se présenter et mwana mboka tozali ko sola lelo tozala masolo ya mboka. Ouais, na sepeli mingi d'abord pour na invitation na masolo ya mboka na plateau kitoko coordonnateur à jeunes matos ya osakanate nazo benga pe bandeko nyonso basala la politique active, politique passive, ba landa biso, ba ya pe ko participer na émission parce que awa déjà na moni libre expression ezali, pe tellement que zo landa matro, quand tozo loba wa nazo yeba que dans une heure dans monde mobimero beba pour ma moto yeli, eza blagité. Merci beaucoup président Gustavo Francisco. Lelo tozo sola vraiment mboka ndeka ka toyebisaka na ba téléspectateurs na biso République démocratique du Congo ezali mboka oyo ezo senga toujours to lobelaka yango peto lembaka te ko lobelaka yango à chaque fois que ezala toujours na posa to lobela yango lelo mokolo ya lelo sujet na biso oyo to ko entamer mingi za par rapport à l'actualité ou ezana mboka yo moko yebi République démocratique du Congo ndenge tambola surtout que na pouvoir ya président Félix Tshisekedi makambo ezali belé oyo to kogi ko lobela na ebité ndenge ozo monela mboka na yo République démocratique du Congo ezo marcher ndenge ni mboka ezotambola na kokoso parce que tozana 3 camps.
bato bazobatama po batanga bango te eza bato bazobima babike biso nde tozopesa bénédiction mpo mboka eke liboso me mboka ezokende liboso te bamosusu bazobima babi biso toa na volonté mboka etambola ekomi neti taba bazobeta ye fimbo atambola me koto bazobenda ye na mokila donc moyen atambola eza te or toza na posa ya moto akomataka likolo ya ntaba wana azwi ata pondo atie na nzete atiele na mosika olie batindikaka ye azolanda kutuke azolia me tozo avancer me moto yango eza Félix Antoine Tshisekedi na ndenge tobandaki kokanisa yango ti sikoyo tozo continuer kokanisa parce que aza na bwanya wana alakisaka volonté mais entourage na ye nde bakangisinga bazobenda kotoyo koto bazobenda intérêt à peuple ezomonana. Comment expliquer aujourd'hui président Félix Antoine Tshisekedi oyo pouvoir na ye à peine 2 ans? Ouais, 2 ans déjà. Il y a Nenge Azoki Bokondinaye na 2019 officiellement le 24 janvier 2019. Comment pourriez-vous expliquer ce qui se passe aujourd'hui tout près du président Félix Tshisekedi? Il y a entourage. Question à Masoloka, il y a entourage. Tout le monde qui m'a ramouana bo combattant qui yango mbula na mbula na prédécesseur naye Joseph Kabila Kabonge. Mais lelo tout le monde après Longola, Ndeko Kabila na Bokondi. Tokolela toujours entourage ya présent Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que tu peux expliquer maram eza nini loro nini o esala na kati entour? Eza kindoki eza kozanga mayele eza kozanga bolingo ya mboka to eza nini? Vraiment na pesi longonya mingi po na question wana nazelaka ngo mingi na ba émission ebele mais et pas na yo na senti que logiciel yango eza solo. Vraiment il y a un problème sérieux. Problème sérieux c'est entourage nene tozo lobango tozo continuer ko loba parce que toza na ba preuve. Nous sommes parmi ba jeunes ba combattre dictature na tango ya Ndeko Kabila. Mais dictature eza Kabila te eza régime. Oya zalaki na bato pe bazaki ko entourer o kuto azako loba ki akuti kutu 5 te ya bien. Mais les lots tokomi na pouvoir et alternance. Pouvoir oyo tobundela ki tokangami na bakacho to betami fimbu tonyo kwami. Mais tu dois comprendre que ekomi deux camps. Talaneti le seul parti au pouvoir pour la présidence parce que pouvoir les amis balé toza na mboka ya toza un pouvoir semi-présidentiel. Donc premier ministre, chef du gouvernement, na chef de l'État garant ya ba institution. Surtout que na logique wana PPRD. Donc FCC mais géré par le PPRD parti phare, bango baza na pouvoir na niveau à parlement. Mais pouvoir na niveau ya présidence eza na UDPS. Mais UDPS yemoko a créé vision moko toko momo na sikoyo Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire oyo pena za modèle na biso. Atikala kotika te to comprendre que UDPS ses amis balé. UDPS s'il vous plaît, moi j'aimerais d'abord éclaircir côté wana parce que toyebi président Félix Antoine Tshisekedi azamutu o lelo ba congolais bazali ko espérer que azali ko incarner idéologie ya papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. To moni président Félix Tshisekedi alobi régime na ezali régime ya état de droit. Mais oyo zolo basiko na ebité oko convaincre bandeko ba Hollande biso ndenge ni. Ça na ba argument na ba preuve. État de droit veut dire respect ya ba texte. Mais ce qui respect ya ba texte wana bazako étouffer yango et pas batu mususu. Et que Batumso Bazo Sale la sentiment, c'est que l'état de droit est athée. Mais Félix Antoine Tshisekedi a bundaka tout le jour pour l'applicabilité à l'état de droit. Ça c'est un. De deux, et l'autre, il y a UDPS. UDPS c'est comme 2 camps. Les 2 camps, ça veut dire UDPS il y a diaspora, na UDPS il y a limité. Mais si tu as UDPS c'est un moko président. Si tu as UDPS c'est limité. Tous autres exemple. Tant on va destituer des conabiso. Jean-Marc Kabund, excuse. Ba destitution de Jean-Marc Kabund, nazali nan de konanga o nazopesa mbota en passant de l'homme mpoche coordonnateur ya mouvement citoyen mwana mboka. Tozaki na parlement biso moko tomoni mutu ata ya UDPS moko te aye ko soutenir UDPS oyo wapi. Wana UDPS ya limité. Po UDPS ya diaspora bango nde ba na pouvoir, UDPS ya limité batikali na opposition.
na ndenge mambo ezokende. Comment pourriez-vous expliquer IDPS ya diaspora nde bazali na pouvoir parce que bango nde toyambi bango chef de l'état yambaka biso nga présent ezaki na mars jour bazokunda Antoine Gizenga tozali ba jeune ebele tokomaki ba jeune tout bazo se lamenter bozwi bato na présidence to se retrouver te chef de l'état lobaka vraiment ezangate boke kutuna Kabundi parce que nga natindaki liste na limité bakomelanga kombo ya bato mais tango bakombo eye bato namoni nga nayebi bato nyonso te nga na signé ka ordonnance mais bino bozo sanga ke bozate Kabu ya telema bino limbisa mokonzi bato bali tochaki na liste bato baololi wana ide pesa limité Kabuya ozoloba ya Augustin Kabuya. Oui, Augustin Kabuya secrétaire général tango baololi masolo etika lobeta mate po jour wana caméra ezalaka te to solo la chef de l'état de 20h à 1h du matin mais bato musu bazonga makolo la attention epesama emonana te nazo bisa wana eza parenthèse biso tozaki véhiculer to memaki bandeko musu to koma entassé mutu na mutu to ye na bango bato bachango je disais tango Augustin Kabuya a télémissi 2 personnes. Faut Moussabata na Masta na biso moko. Il y a la Ligue de jeunes Batou Bagang. Oh te wana cousin na yo, oh beau frère a Kingani. Donc na limité, il y a 2 personnes wana. Na présidence Batou tout bazan 99% diaspora. Donc UDPS diaspora des qui na pouvoir ezolia ezo sepela UDPS ya limité oyo banyo kwami ba jeune à force du progrès bango tout bazala kité pe bazate. Alors eloko na souligner diaspora ba ebikinité ba vandi trop na poto. Yango moni ba ko kate ko se retrouver. Sozui OK bato bazo gérer makambo etali jeunesse, bato bazo gérer makambo etali ba projet, biso to ko sa ba projet na pona na ba documenter invitation na ba te ke to lobela ba mambo nakoya prochainement na ba projet to tika na présidence ba sali mususu sambiso ezali mais biso pe tozela tant ngongé kokoka to porter plainte na présidence de la République parce que le chef de l'État alingaka jeunesse à Lobaka je vais voir une jeunesse avoir une jeunesse millionnaire de par leur projet mais quand on amène le projet batwana baolia batikala ko proposer le côté sans initiative parce que baebi mboka te or fallait bazwa IDPS ya limité nde bunda mais bazwi IDPS ya diaspora wana na banzi ke muto ko contredire ngana point wana zate. Merci beaucoup président pour na moi ba quelques éclaircissements oyo otikope sabiso mais sinon par rapport à ndenge bozo évoluer na société civile voilà nabi ki oza pe parmi bato bazana kati ya société civile nabi voilà lelo tanto ta la société civile est-ce que société civile ya lelo ekoki ko aider président de la République Félix Antoine Tshisekedi na ndenge tozoluka changement écoute na kati ya République démocratique du Congo. Société civile ezalaka toujours déterminée. Après liwa ya Kondo Etienne Tshisekedi otolingaka mingi de reste mémoire nazo bisayo que l'état oyo UDPS azaki na pasi na motema. Eza bato babunda makasi na terrain ko la société civile te. Précisément ba activistes que nous sommes. Mais activiste il y a opposition mais lelo le chef de l'État azawana na pouvoir tobunda ebele bakufa ebele bakufa yo moko yebi ozako couvrir ba marche na biso ndenge toza obeta mabagazi biso toza parmi ba o bakanga après alternance to sali pe kacho to nyokwami mais chef de l'État ba conseiller na ye ata moko ta tikala ko yebisa ye que inviter ba jeune wana inviter société civile juste au dîner na bango a opesa biso mbongo te bulote me ekosunga président eko laksake balingi pe biso et ça les maté mais on est toujours déterminé parce que tozo loba oyo tozo dénoncer pour na ko aider chef de l'État à mon nenga ko sala musala. C'est ça que je dis président, est-ce que vous pourrez au moins faire quelque chose na mboka oyo pour que to porter changement? Nous sommes société civile nous sommes prêts tozaki nande ko moko avant to bande émission que to solo mamba ba projet on a de projets autosali to un projet ya bien pour la santé ya bawewa donc na détail te po yo moko ebimboka na biso toza na projet ya bien pour na économie na sécurité ya mboka na biso et koti dans la présidence to kolandela yango to kosunga na po esimba to créer emploi
parce que jusque là emploi va créer va créer emploi té mais tala bazokoka kocha biso penakati et ça la rappelle bien té. Je crois bien si j'ai un emploi yango plus tard, hein, plus tard na ba émission mso to yambayo. Aujourd'hui, on a comme l'impression que le régime n'y surtout, le président de la République n'y surtout bazo le kalamboka oyo. Problème il y a emploi de jeunes bazo qui paient en outil. Or, biso toza les générations sacrifiées, nous accepterions plus de voir que bana o biso to robot taba continuer même à lire wana talara président Félix Tshisekedi ayebi nengi jeunesse ya mboka et vivaka. Donc moi na kin vrai kinois, donc vraiment côté wana président na Royambayo Yambayo prochainement tu reçois vraiment marambo Italie aspect à emploi des jeunes. D'ailleurs na télévision na biso awa eza première télévision oyo nazolo ba dixi oyo na raisonna ngolobi po ngapo na mboka na raisonna ka butu moyi tonga na bulango na komi na papier. Première fois na lobango depuis monde des lelo. Dixi na ngao nazolo ba mikolo yo eza boye. La jeunesse c'est l'œil de l'avenir. Donc bilenge baza lisu ya lobby. Alors ceux qui lisu ya lobby ezomonate donc lobby ekofi. Alors so bato bazo s'intéresser na lisu ya lobby te lobby ekotikala kozalaka bien te yango mona ba président ba changer mais lobby ekobonga te. Comment vous allez résoudre ba solution ba problème ya ba jeune sans intégrer ba jeune wana. Namoni journée internationale de la jeunesse le 12 août. Journée internationale de la jeunesse wana na yo kité babandi d'abord na 1 minute de silence pour na ba jeune nyonso bakoya pour alternance. Même pas. Là j'ai vu le ministre de la jeunesse, j'ai vu madame la conseillère spéciale du chef de l'État chargée de la jeunesse et violence faite à la femme, même pas 1 minute pour na ba femme oyo bazaki violée. Femme jeune, kochaka jeune. Donc on nous met des gens qui ne sont pas habilités ya ko gérer ba jeune. Donc chef de l'État a raisonné à Luka, moi possibilité Rosala Kalamingi te ya bon remaniement et à gouvernement et à conseiller. À revoir. Merci beaucoup président Gustavo Kasongo. Toujours continuer toujours mais sinon par rapport à sujet autre qui vraiment tout le bila mukolo ya lelo. Oui, que d'abord na bino bandeko balandia Congo et bandeko balandia Emergence One Télévision. Bo s'abonner d'abord na chaîne Nabiso Emergence One TV. Bo permettre vraiment bo booster encore, bo aimer, bo partager ba lien pour que bandeko no surtout bazali de partout balanda. Ba information balanda ba émission Nabiso oyo ils ont permettre to fungula mitu ya batu. République démocratique du Congo eza lelo pays oyo soki lelo mboka oyo explosé eza ekopé sa développement na kati ya monde. Eza pays moko le plus riche oyo nzambe acha bénédiction na ndenge moko peut-être biso moko ba congolais to se rendre compte te. Si j'ai lelo président Gustavo Kasongo tolobaki tozolobela par rapport à l'actualité oyo eza na mboka. Dernièrement awa toyuta kolanda makambo mo uto leka na niveau ya Congo central. Na Congo central, il y a des artistes jumeaux. Oyo to bengi bango na kombo ya Jim Black na ndeko naye bazaki assassiné na niveau ya to ba assassiné na niveau calciné même na niveau ya Congo central. Na habité yo tant que jeune, yo tant que activiste. Omoni on ndenge makambo ndenge le kinati to komile. Déjà nazo ben appel lisusu bandeko ebele ba s'abonner na Emergence One Télévision ou Emergence One TV comme déjà One c'est de l'anglais ba s'abonner massivement pour balandaka biso na ba nyonso ba koleka wa pour na kopanza sango ya solo. Nazaki vraiment touché du fait que namoni ndemam na ocholo ba pona ministère de jeunesse. Jour wana même pas obeta lisolo ba Jim Black mais si batumbaki bango babomi batumbi ata obomi seule la justice nde aza censé ko trancher les kamunayo bako bomayo te mais bango babomaki te basalaki mabete. Et d'abord je profite na micro on les a accusés ya koluka ko sala trafic mo ya moto la ba moto nani aza na preuve parce que bango bakufi toutes les personnes au bazolo bawana bazalaki kaka batu ya place wana. Donc preuve atamoko ezate même si falaki bango basalaki o bango balobi mais fala bakanga bango bazaka bango mibale mboka mobimba
na Congo central wana yebi bana wana bazalaka très doux et puis batikala kotanga bango na mabete namoni na image oh bateau bakendaki sur place namoni ba témoignage ya bateau bavandaki na bango babi la même chose au biso ngai na yo to vivre na bango awa donc maman eza faux et je regrette na lobi nga na benyango eza acte ya tribalisme un tribal n'est posé bango quelque part pesa ba récupération politique bato moko balingi basala mambo wana na ndenge wana parce que baza ko appartenir na tribu moko boye tribu wana nde bazo estimer que ezo sala moko boye mais oyebi ke to sala nzembo yo pe o participer na nzembo wana osungi biso mais nzembo wana na tindeli bato ya Top Congo malheureusement je dénonce cette action batutu na tindeli malheureusement baza bato ya Congo central na tindi champ na komeli bango message na bito yembi yango contre lutte contre nous disons non ouais contre le tribalisme en même temps violence et tout bazo répondre que non nzembo eza na cadre babomi bango na cadre ya tribalisme te bazaki bamiyibi wana bato Top Congo na tindeli inbox chanson na tindeli bango soki 5 wana ozoloba Top Congo nde et répondre yo bongo to bandeko des journalistes ya Top Congo oyo soki nazaka na action na bengaka bango na pesaka mbongo na nga na lekaka ofelete na sali na action musuto nazo futa $100 mais naza na société civile naza mbongo te $100 na futi na tche na mpesa nde babengi nga ba interviewer nga na lekaka ofelete mais na senga bango comme ngai nde mutu na bandaki initiative wana ya ba Jim Black tango bayoki epai ya bato baza pembeni ya première dame baibisi première dame 2 jours après nde première dame akiti na Kinkole pona kotala famille wana donc famille ya ba Team Black ngai ndeko nanga Daniel na bandeko mususu ona kotanga awa te pona ba raison mususu to sali action wana awa na Kingabwa to bandi yango na ba réseaux sociaux na compte ya mouvement citoyen peuple likonzi et que 2 jours après première dame ba touché et pas ya moko aza pembeni na ye ake kota la famille wana nde omoni ye ko yati po bibembe ya fala to sala marche to zele ya to ko sala. Je peux dire que même première dame maman Denise Nyakero Tshisekedi yemoko aiba e makambo te. Je crois bien première dame ayeba ki makambo te. Po le kaki na silence ngana zwa ki vidéo madame moko atindelanga na poto na Londres. Abi me Gustavo bazo boma bandeko na biso ba congolais ba jeune neti yo olobi lo côté oh natali vidéo nalandi ba information nake pandeko Eliezer to sololi naye abi nayoki yango bongo mais je ne suis pas sûr que l'équipe bongo to bandis ko luka ba information 4 jours après to bandi action na ba réseaux sociaux place na biso to s'exprimera na mbongo muke mais lelo bato basombi yango bato baleli yango bambongo bakomo kende na ba ministère intérieur basali ofala basala mais biso to kosala action na biso parce que Congo eza kitio to vandi ya makolo minei makolo oyo ça c'est Mukongo Muluba Muswahili Mungala. Voilà. Merci beaucoup président Gustavo Kasongo du fait que zo sur la masula ba jimo ba Team Black na monaki o souleva ki question moko za ki propos moko a eza ki très important ce qui concerne la tribalisme. J'ai comme l'impression aujourd'hui bande ko na biso ya Kasai, moi je ne suis pas Kasai. Je ne suis pas Kassaïen, mais un Congolais. Parce que moni et le roi tribalisme, il faut lutter ma casse pour que et si là, malgré que aussi la thème est dosé quand même moins d'ambo. Tribalisme, ils ont même son division et tout. J'ai comme l'impression que on a vu à Kassai baza victime. Il y a la violence dans Moka où il y a la République démocratique du Congo. Parce que s'il faut parler de cette façon, tout le monde on a vu à Kassai. Bon, on a soulevé car oh ils a comme ba repère où yeba na kati ya monde affaire ya ndeko na biso kungu wa kumwanza na niveau ya Katanga kungu wa kumwanza soki to yesu so mona kamwena ntsapu soki to ye donc communauté kassaïenne na mboka oyo aza toujours victime ya violence lelo to moni ba Team Black o baza ba artiste mais du fait que baza toujours ba originaire ya Kasai. Peut-être que bazaki ba Kassaïen, peut-être bazaki batu ya Congo central balinga ba tumba bangote. Mais comment expliquer eloko wana otomona même atana Kinshasa a na kin a. Yo tikala koyoka d'abord na Congo central babomi mutu batumbi jamais. Bangonde bato liboso parce que bazo appartenir na tribu moko boye. Yango na ina lobasiko. Comment pourriez-vous expliquer cette histoire là et que bande ko na biso kaka ya Kassaïen bazaka ba victime ya ba violence makambo belé eza ko expliquer nini eloko. Bon,
tant que banda mboka oyo ko banda ça veut dire mambo à présidence bato liboso bazwa ezaki ba Congo ndeko na biso Kasavu bazwi pouvoir toyoka jamais baboma Muswahili jamais baboma Mungala jamais baboma Muluba après ye bazwi epai ya Bangala vraiment nzamba landisaki alphabet liboso na balangue nationale na biso eza B ya mibale eza L na kolandana ya misato eza S et puis T ezoya na suka ndenge pe pouvoir ezwami babandi na Bangala et na Bakongo K plutôt K Congo L Lingala Bangala bae na S Swahili Baswahili siko toza na T Baluba nzamba landisi yango ayebi tangu misato nyonso wana bazwa batika loboma kutu Baluba o kutu na mboko oyo bato baloba bakotika la ozo bokonzi te c'est ça mais ndeko Kabila délivrer bango c'est ça ndeko Kabila délivrer mutute destin sali ke sale mabongo nga naza na ba victime na famille nanga plus de 30 bakufi na famille nanga direct na Katanga dans les années 90 parce que Kyunga bengana e bango nga na sepelaka toujours na monaka Félix Antoine Tshisekedi apesi Kyunga mbote na Katanga et salanga mabe makasi mais na eko comprendre que il faut ezala bongo tokoki ko bomba likunya na motema pona ndeko te tolimbisana po Kongo ekende liboso babomi Baluba ebele na Katanga na tanwana tango bazui pouvoir et pas à Félix Tshisekedi première fois tout le monde en mboka po mulu bazui pouvoir bazo boma Baluba babomi na Kanluka. Mais comment expliquer ça? Yango biso to ken balamoko eza nini? Qu'est-ce qui se passe na mboka oyo? Ya quoi mais? Eza likunya motema mabe parce que baebi ke batu wana bazaka indépendant bandaka la bazaka fort bazalaka fier na bango moko. On peut pas expliquer aussi et cause à la erreur ya bandeko na biso Baluba pour tubi ba comportement Baluba ermo bala nango lelo bazobenga comportement nini lelo bazobenga bazaka baza ba créateur bango ba créaka bato bakomo futa ndaku bazofutela bana classe bazosoma mapango pona moto bakomo benga ngo wewa or wewa veut dire yo ndenge bazobenga wewa et yo nani a innové eza Muluba tika loko fanzala te place avandi a créer jalousie au fait ça la rasco jalousie loko tikoloba tango belge aye comment République démocratique du Congo où il y a plus de 400 quelques ethnies toutes ces ethnies là seront toujours jaloux contre le Kassaïen parce que le Kassaïen aussi basa seule ethnie seule tribu on peut dire oyo ba se vantaka ba valeur na bango ça doit être donné à tout le monde na sepelaka moko na moni baswahili bazo se vanter biso baswahili mais Baluba ba se vantaka tellement que baza na marketing na makila ata za na l'arte marketing wana batine bengo vantar. Ah mais eza l'acheter. Je crois bien nandenge tozo solana bino ba téléspectateurs chers internautes bozolanda lisolo na biso ndenge ezokende na rappeler encore que nous avons reçu président Gustavo Kassongo Francisco oyo aza moko il y a des jeunes leaders dans la République démocratique du Congo. Je vous rappelle encore une fois de plus, vous êtes de partout, bozolanda émergence ou en télévision, na émission na biso ma solo ya mboka, bo sentir ndenge to sola les solos qui ne kitoko avec les logiciels de la presse congolaise Jazz Niembo. Bo s'abonner na chaîne na biso Émergence One TV. Bo s'abonner, bo komela biso na page na biso ya Facebook, bo komela biso na numéro oeza au bas de votre écran. Nabi que Batouza partout, Bolanda Émergence One Télévision. Là, je pourrais au moins dire que papa couple Carlos et maman Sandra Mbabou, Azawana, Ndeko Francine Ndombe, na Cindy Tiama, baza vraiment branché, Balandara Émergence One Télévision. Merci beaucoup une fois de plus, na rappeler les sous na cordon abisso Arnold Mido. Oh, vraiment, surtout pour que Bolanda les logiciels de la presse congolaise. Tobandi Maramba Presse, les lotés, nous avons quand même l'expérience. Mais Ipanabiso, c'est du professionnalisme. Président Gustavo Kassongo, Nauti Kayo, le Marambouya, loyer. Loyer Namboka Oyo, c'est un sérieux problème. La République démocratique du Congo, Kofoute la Lundaku est comme problème.
na mboka oyo tobenga ngo Congo mboka monene. Lelo pour foutre la lelo loyer et comment toujours surtout que to benga garantie locative ezoboma ba congolais surtout na biso ba to sala raté ba chômeur ba congolais to zanga misala 7 mois 8 mois 10 mois pe banda ko mona ndako ya moins cher eza esusuté na mboka oyo. Comment lelo to go expliquer eloko wana na bandeko bazolanda biso yo étant que jeune leader? Yango moni que na mois de novembre tokolongwa na politique passive tokota na politique active parce que na politique passive tobundi mingi mais ezaki stage tozolinga tozwa ba solution durable po tozwa solution durable ezate totelemi tobima ezokota te na Kingabwa so bachema ipona biso esili mais surtout na politique active ma ezo na Kingabwa te so bachema après tobi mais ma yango ezobima chaque jour te ce comme obima chaque jour total est-ce que qualité ça ya bien donc on est obligé d'y aller tozo inviter ba jeunes nyonso au bazan société civile to ça la relève to tike la pe baleki o baye biso to umeli to kende pe na politique active. Voilà. Likambu ya loyer eza likambu monene mboka oyo tozui eloko ya sika boulot ya sika au gouvernement donc bakonzi bapesa biso eza cabine publique baye kolia cop na ba entreprise ya télécommunication bachaka ba jeune na biso aussi licence ba excité yo pour vendre na cabine publique au sala ba monnaie électronique au profit na bango et je profite na oyo lelo gouvernement a repesa ba congolais toujours atoza licencié atoza nini au vendre na quoi pour sala cabine au vendre na coin okosomba ndako jour nini okodefa mutuka jour nini naza na batu balandaka biso na Katanga ndeko nanga komone kimia akolandanga na otindele lien inbox nawej azolandanga na Katanga bazana mutu moko nani aza Camerounais c'est Camerounais wana à part Paris foot bacha na cabine pona kokotsa ba jeune na distraction boulot muso ezate mais ndeko wana kombo na ye lokoso aza lokoso neni kombo ya DG ya entreprise moko ya télécommunication na Katanga. Okay. Kombo na ye lokoso. Oui, kombo na ye lokoso maza congolais te c'est un Camerounais. Ah OK. Tangu le français azalaka baza futa bato ba se retrouver à $800 ba $1200 le mois mais lelo ba se retrouver na $15 le mois nengo mona bate kakawana tout ce qu'ils font au sombi sim ba pourcentage wana et diminua mais gouvernement lo bakelo roté lobi combien $15 musu bazo $7 le mois musu $3 le mois ce qui au sali et lo kwa malonga te tu es censé oteka crédit ebele basimo sali ebele donc ba pourcentage ezo kokate mais tozongi na loyer il faut ministre ya tutelle ministre ya urbanisme et habitat a démissionné tokosala marche le 10 et kozala un jeudi 10 septembre le 10 septembre oyo tozobenga ba locataire nyonso ya Congo parce que na Congo sur 100% 98% ba locataire 2% de bazana banda bafinga biso tovana na banda kwa ba parents tina 40 ans okozwa ndako ndeni garantie 10 mois garantie 10 mois ndako ngo ya bikok condition ya bien te toilette ya bien te oyepe okoluka ndako 6 mois 8 mois bazoboyela yo poza muluba bazoboyela yo poza mukongo bazoboyela yo poza mungala awa ba mongo te po boyaka mibale après bokomi 40 awa baluba te pour na raison nini ça c'est quoi ça et le ministre mais quelles sont les démarches que boko sala pour que to sali déjà ba démarche to sala ka marche le 23 juillet, il y a FCC. Mais malgré ça, seul bateau ça la marche qui pose intérêt à peuple les abissaux. Tosengaki, ministre wana abongisa. Po tant tokomei mukanda na hôtel de ville totiki copie malamoko a sauté premier, abengisi bailleur a corrompre bango, a sali moi eloko moko boye. Mais tozo senga sikoyo parlement bato bakozonga ba député bazonga na septembre awa ba bengisa ye ba sala question orale à loba après ba destituer ye alongwa na ministère wana aza incompétent aza na ba initiative te et alors tolingi garantie à la 3 mois loyer ba futango na franc congolais nato yo ba futaka ba fonctionnaire à l'état. Parce que si on a fonctionnaire nato ya 90, na ki futa ndako nato à 200. Donc il faut kota nyongo pour futa ndako. Vraiment tozo senga gouvernement
atala intérêt ya peuple. Le peuple d'abord au papa Etienne Alobaki yango tozomona te. Bango ba na ba millions, bazana ba mapangu, bisonde bangama na bango. Mais est-ce qu'on peut pas faire en sorte que nenge gouvernement yango surtout na oyo lobi na ministère ya urbanisme et habitat ba terrain ya l'état, ba teki na katanga et créer des ordres, là même pas un problème. Neto kosenga pona o wana vraiment ministre wana a démissionné ye moko so aligné honneur na ye, soki te ba de choix rien na parlement. Est-ce qu'on peut pas faire pour au sein de gouvernement le ministère ya urbanisme et habitat a ça en sorte que yende attirer la condition voilà, c'est-à-dire ndaku 3 mois ndaku studio montant boye chambre salon montant boye créer un emploi na jeunesse oyo bazotika ezo expirer pamba ba créer emploi na jeunesse ba tche bango ba inspecteur ba contrôler ka makamwana nengo ezo leka commission ya ndaku soke ko zwa ndaku commissionnaire yo mutozwi ndaku pese 50% oyo kolonda kwa pese 50% ezate yo moko pese commissionnaire 100% kolonda kwa sous 60% tikeli commissionnaire 40%. Wana to lingité. Makamwanda kundo moni kutu ministère wana urbanisme et habitat, ministère affaires foncières, bazana musala makasi me bazana initiative te. Ndo moni mambo yango ekasanje ko bima ba désordre et belé. Et d'ailleurs to lobeli mambo tribalisme to chake ezaki mokiande babotoli ndako ba pese ngo ekasanje. Batanga ba loba chilo mwaza tribaliste. Asungi kande konae. Mais lelo c'est le contraire na yo ki batu balobi. C'est là aussi qui prouve un état de droit parce que justice ils ont la tribalisme té. Non mais oui, l'état de droit oui, mais état de droit il faut ezalande batuana basala makambo ndenge longo bane. Biso to luki to komona ndeko ngo ekasange. To komona ndeko mokia. To linga procès wana ezala public ndenge basala ki ya Vital Kamerhe. Mais tozo sengande nazo yebisa yo j'ai oublié ya koya na ba document to sali ba lever copie na ministère ya nini ya affaires foncières. Malgré ça, comme toye ko solo la ngo avant émission, moi quelques babiloko ezaliao. Nous avons compris que Nathan wana d'ailleurs tant to sa wana ba lever copie na ya copie sa yo ba copie prochainement tozo loba to scanner ba copie wana ndeko moki atikala kozala tana document moko ya lopango wana te ndeko moki aza même pas na certificat d'enregistrement annulé tozo loba ngote po toke pa ndeko moki ala kisi te to toke pa ngo kasanja la kisi po toke na ministère à tutelle affaires foncières tokuti ba document nyonso eza kuna eza yango ikasanji eza pe ya ba juif moko na tchaki komona bango quelque part ba juif wana bato batekela endako batekela ngo ikasanji batekela ngo ikasanji ndako epa ba juif azana mikana na nyonso ndeko Gustavo toke bonguti ndeko Gustavo tozo sola masolo ngo ikasanji ba juif wana toyebi que na histoire mboko par rapport à masolo ndeko mokia o eza confirmer ndako wana eza ndeko mokia depuis l'histoire. Mais confirmation wana eza ndeko mokia pe ba makambo tozwi to comprendre que ndeko mokia aza bon terme escroc c'est trop bon aza mutumoko awele la biloko azui aza makasi na corruption. Aza makasi na corruption parce que tant a defaka moko $195,000 azwa crédit tant azalaka DG ya Sozapro. A defi mbongo na union de banques zaïroises. Bamongana a hypothéqué le pango nemoko ya bon marché. Mais à part ça, oui, qu'il y a des hommes d'affaires. Mais homme d'affaires en autant à salaki affaire biso tozala kite. Mobutu toyebi ki après la réalisation atala batu mingi bandeko na ya bangala o bazaki na mwa ba activité azui banda kwa mindele akabeli bango. Mais malgré ça na banda kwa kabaki ndakwa nezala kite. Parce que tant on est cassangé à son bandaku, ba preuve ezali na bina zo ba document photocopié parce que to sali ba lever copie. Biso so to moni place eza nungu to yaka pour na précision. To ko kende pe to sali émission na yo. To ko kende pa nde Congo e cassangé to yo kiye to lukinde ko moki to yo kaye. Mais au mona nde ko moki oyamba biso te. Po ye ayebi déjà ayiba document ya lopango na yo a defisaka na banque. Apesi mutu mbongo mutu ana kimisi document na coffre fort. Document elimwe ayeko ya ba rembourser ye bafuta ye ba mbongo ya dommage na intérêt levé na $7 millions.
banque mi mona la difficulté baké l'état bazolinga ba futaye abino 7 millions za moké 11 millions mais de toute les façons ba ko futaye 7 millions de dollars en na banque na 1997. Gustavo Kasongo Francisco lelo ndekongo ika sanjaza libanda état des droits et ça boulou nango justice pe ba discutera nango te na ebité okoyebisa bandeko balandi o ba Holanda biso de partout na ebi que maman Erika Mwanda na Australie azolanda biso ndeko Théophile Mulumba ya wana vie nanga ndeko Théophile Mulumba grand prêtre na ebi pe ke Kwiluba to pesi bino mbote e bisika boali espace moko kitoko na moni pe ndeko na ngai Sylvie Mulumba wana sœur na ngai ya kati wana bena ba sœur ya biso tozakazaka na bango na yebi ki azolanda biso de partout na yebi te tango yo okoloba lelo makambo wana justice ekosala mosala justice esalaka toujours mosala ya bien mais soki bato bazoya na trafic to bazoya na lukuta soki justice ba coincé yango bazo sasa na mbango ezwi temps ya kolandela bien c'est état de droit. Ah papa, il y a des professionnels qui ont embrouillé embrouiller justice pour azoyer état de droit nabi ba professionnel bazali mais ndekongo ekasanji pe tozo sengaye asala ba recours bakende mais procès na to senga ndezala public parce que bato ba sepeli oui mais il faut toyeba que ko sepela ngo il faut ezala bato to babi vraiment to sepeli totali procès ya ndeko Vital Kamerhe ndeko mukuna totala kité mais to moni ba kité ndeko mukuna to sepeli parce que musale salemi bien biso toza holandela ngo non état de droit code chapeau toza holandela ngo pe de plus près mais tozala kimia pona mambwa ndeko ngo ekasanji ezali ebele pona koloba mais na santé que tokomi na suka. Merci beaucoup ndeko Gustavo Kasongo na ndenge vraiment pesa biso opportunité ya kolobela masolo ya mboka toza tuyambi opé lelo na masolo ya mboka na yebi que bozali ebele totiki bino na sentiment na dernier sujet na biso ya o etali justice ya makambo ya ndeko ngo ekasanji mais sujet oyo ya ndeko ngo ekasanji tokolobela yango encore beaucoup plus de détails na deuxième partie na biso Bolanda toujours na Emergence One TV Bolanda yango tokosola kaka yango parce que ça sujet munene tokomi na suka ya émission na biso masolo ya mboka. Merci beaucoup na bino bandeko balandi ya Emergence One Télévision tozala ki bongo na émission na biso masolo ya mboka po ete komi na suka ngai Jazz Niembo le logiciel de la presse congolaise un serviteur pas comme les autres les journalistes républicains tokomi na suka ya mokolo ya lelo mbote na ndeko na biso Francine Ndombe ndeko Francine Ndombe Sandy Tiama Erika Mwanda na Australie ndeko Théophile Mulumba Sylvie Mulumba ndeko na biso Vicky Mulumba Kwiluba et puis maître Francis Loboko oyo vraiment bazala ki ebele ya kolanda Emergence One Télévision. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, les défenseurs du bien. Vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Emergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakwikila par rapport à Évangile.